Mbote mokili mobimba plaisir ko yeba ki bose belé liboso ba télévision na bino boza kolanda haut-parleur ce soit les lits tango boyo ka bongo la kisaka que misali bandi benga papa benga papa leki benga mama leki yebisa bango ba kotare longo na bana mboka na biso mabele to tambola yango eza lelo bazo benga ngo République démocratique du Congo na munako nini ya ekolo nini kombo wana ezalaka eza déjà likambo monene. Tu dois comprendre que tu dois mon mabele, tu dois mon Congo. Pour ça la bilanga, il faut ça na Congo. Mabele pe ba benyango Congo. Eza ko loba mingi. Tu dois mon ko nango. O pe sa linyama. Tu dois mon ka ban fumu mikonzi balata ka posoana pour na relaxer pe pouvoir. Maïwana singela rabo découvrir yango parce que vous comprendre que politique to pe ba politicien baza ko bunda mais ko bunda pona nini ba poche na bango mabumu na bango et même biso bipa ité to koti mangomba to sali ba jeune to sali ba veiller to tondisi ba stade mboka iso bonga kaka tina nini to yesiko e pa ya ba kolo mabele vraiment ba yebisa biso et na be mission nga bozo comprendre que marambo belé ba kana sengoto esali manakati mboka na biso tina ni bomona ka be rozo so salema ba maïza ko déborder ba marambo belé ba buka banda ko mabe mbula soki beti ba be rozo so salema kaka likambo nini boyebi que lycée na haut-parleur ezanga raté pona kotalisa que moi akamwaka singa ya kingote po mesana na ngome soki boche singa na luketo akokamwa to sali susu awa e pafumu lukala mbangi botala théâtre moko oyo ya artiste na biso comédien sala moyombe gauche na esalaka pièce mo esalaka succès makasi ngungi bozala ko yoka zaka ko belela na lisolo wana ndeko wana mbongo akisa zalaka nango soka beleli kimbiri kuyu ngai ngungi mwana mama na yeko senga ba mbongo faut porter monane bimisa mbongo na investigation loto fona salaki to mona ki chef lukala mbanga bimisela ki biso kimbiri kiti azape awa lisusu na plateau toyeba pona nini ba statut na biso za na bibilongi ya ba pato ya kala bakoko na biso banda ko sala ngo ndenge nini po bako bazo ba bilongi wana photo ezalaka na kala to ezalaka te mituna nyonso bokoyeba ngo awa botuna ki pona nini fumulu kala mbanga zo banga te cercueil arozala na cercueil na ndako makambo bolokela biso haut-parleur azawa ko répondre mukonza mabele mbote na yo mbote mingi papa journaliste papa Mukendi boni yo fumu merci na malubo pesinga tuza ko vivre ka muke kaka na ngolo nzambe puise izana nguya moko oyo leki nguya nzambe te liloba ya nzambe oyo ya bakoko tomo ina posa lo kumwana ya nzambe bongele meso merci mingi papa journaliste na malubo pesinga kombo na ngai lukala mbangi ngambi Vincent tata na ngai oyo aboti ngai azali muyaka kasongolo na mboka na ye ingete mama na ngai oyo aboti ngai kombo na ye Ntumba Longele Marie azali mutu ya mboka oyo ya Kisasa do bakolo Kisasa omoni papa journaliste naza koyoka mela yo makambo za koloba na ngai omoni Kisasa oyo tozobenga Kisasa deko banda Congo central deko banda Angola ti Gabon ti Cameroun nyonso tu kaka eza na kaka mboka moko mona nini Congo mais oyo tozobenga Kisasa ozomona oyo mboka ya bakoko nanga do ba mama nanga omoni ti débat tozosala na kombo ya Kimbangu o makambo ozoloba donc lelo na kotalisa yo vérité po bato bayeba po makambo balobi makambo liputa ke ezali elamba ya ba prisonnier oyo Kimbangu akota na prison Lokuta dans le Lubumbashi parce que toi comprendre pe oyo lobaki ezaki mbanza ngungu par là yango na to lelo to linga pe koyeba awa elateli ya kala eske ezaka liputa ezalaka kilote to ezalaka ndenge nini fumo fongola na biso omoni tangu ya kala bakupe ezalaki te bato wana okamataka ka donc babana ko benga ngo neti omoni ndingo lati wana rafia yoki rafia ezali la mamoko bakoko na so wana ko lata ngo banda kala na entité yoki sikoyo bakoko na biso wana ko kamata poso ya nzete yoki batuti yango boye bakena ngo na mai batuti yango ndenge moni bamanuka bakoko kala babana ko teka bamanuko ba ya babana ko teka bamanuka no babetaka ya banzete wana e komi ndana balali si nzete wana mai yoki misi
basala nango wana après sima nango moni bakamati ka mwa muke kaka boya bombi kaka parti ya liboso na parti ya sima pour tango mutu abotamaka ni lambate yoki babilamba wana bato baye kozoma yele wapi kaka awa na mokili omoni so tali lelo neti ekola batwa okomona batwa mususu lobaka ina ndenga siko ndenge ba commerce comme selema ndenge ba komi kolata bilamba na tango akala okomona mutakamati tango bakasa omoni bakasa ya kwanga bakasa ya Kongo wana pezaki minene akamati yango abumbi kaka nzoto bongo ozomona ata pe ba mindele bazalaki pe bongo na bamboka na bango omoni ezali siko évolution ya colonisation mutesa nini et donc mais siko tali siko moni différent lamba yo lati basela ngo na maboko tala oyo ngana lati omoni ndenge ezali meta ndenge rafia wana ezali donc lingolo baniki bakoko na biso bayebaka ndenge kobomba nzoto na bango okezali te ke mindele bato baye kolakisa biso ndenge kobomba nzoto te bakoko na biso bayebaki yango po ba mindele bavivaki na ndenge na bango bakoko na biso basaki nini bavivaki na ndenge na biso mais mundele asali nini a profiter aye awa na mabeli na biso aye na colonisation aye na makambo lukuta aye na kuluna aye na kimoyibi aye na kindumba yango lombo ke komi bo donc ba prisonnier basaki kolata liputa te ba prisonnier ba bana kolata liputa te omoni po ezaki na teni moko oyo tokolo ba teni officiel teke ke ba prisonnier balata yango ezalaki te oyoki ndenge bakangelaki yoka ndenge bakosala nini bakoya na yoka kabongo omoni oyo ezali lateli ya bato ya kala oyoki bato ya kala donc famille royale po kokutana ya bamindele na ba chef coutumier wana déjà nanu kimbango abotami te ozoka kokutana ya bamindele oyo bamindele bakutanaki neti na koko nanga kimpalampala na roi zingankuvu oyoki déjà nanu kimbango abotami te kimbango azalaki te momoni sikoyo déjà kokutana ya roi belge ndenge ayaki nde bastanley bayaki awa ndenge bacolonisateur bayaki awa déjà batikaka babilamba epai ya bakoko na biso neti epai ya kimpalampala epai ya ngolo miso oyoki pamba te na ndenge bazwaka baparti ya bamabele mais fumu na kati yo te mais pour lelo mpe tocomprendre d'abord lisolo zongisa biso na momuke bozwa mpe mabele ya Kinshasa oyo ndenge nini pa banani toyeba d'abord ebanda nani lelo biso nyonso ovanda na Kisasa tolobaka Kisasa kimpalampala bozwaka yango epa banani te bomoni biso omoni pouvoir epa na biso omoni awa na Kisasa ezaka na batribi boni mibale eza na tribi ya bateke na tribi ya baumbu bon toza na district mpe mibale district ya Ntsangu na district ya Lukunga district ya Lukunga mabele ya baumbu district ya Ntsangu mabele ya bateke toza mpe na bacommune boni misatu bacommune urbano rural commune ya Mongafula na commune ya Ntsele na commune ya Maluku commune ya Mongafula mabele ya bateke te mabele ya baumbu commune ya Ntsele esika baumbu na bateke bakutanaka bateke bautaka na Maluku bakoya pona kokutana na baumbu to wenze basalaka ngo wana na Ntsele ozomona mais lelo botozomona oyo kombo ya Kisasa ezali kombo ya mutu yoki kombo ya batu o bazalaki omoni siko tali photo oyo boye omoni bakomi awa Égypte roi pharaon omoni bakomi Mbanza Congo roi Zingankuvu bakomi Kisasa omoni komboni yango roi Kisasa omoni bakomi Brazzaville yoki roi Makoko wana avant côté comme à Brazzaville ba benga ngo Brazzaville pour Brazzaville toujours ba eza kombo ya savonnier bien wakasi wana dia ko yana bango te siko batu o ba mindele ba banai ko reconnaître bango ke batu ba kutana na bango ba kolo mabele o ba mindele ba sengi mabele pa na bango omoni donc siko descendant oyo ba descendant ba batu oyo donc biso nde ba descendance na bango po batu ba si ba kufa déjà ozomona omoni siko na kati ya photo omoni awa elongi ya kimbangu ezali te omoni na photo oyo elongi ya kimbangu ezali te pamba te génération ya bato baroi Zingankuvu ntango bango bazalaki kimbangu azalaki te po libota oyo nde mutu ebimisi libota ya mama Kimpavita
libota onde binisi libota mama nzinga oyoki libota binisi libota mvitakanga bakata ye mutu bamindele bakata kai mvitakanga c'est un guerrier omoni soto ba makambo yo soki nazolo bango pamba te omoni na descendance wana kimpalampala ye koko nayo koko nanga kimpalampala ye chef médaillé chef investi par mabe na biso bandi donc omoni au revoir Kinshasa et bandaki na na mitendi place na ba station na mitendi des ali et sika et comme auditorat ba militaire et c'est comme auditorat omoni après kimpalampala omoni ne pas même pouvoir za matriaka oyo siko mpambulonge les Gaston donc noko nanga oyo koko oyo nde noko mpambulonge les Gaston et natan wana kutu ba mindele mingi ba noza na bango donc ba mindele nde ba coopérer na bato yo oyoki bato nde kimpalampala na bato Gaston bato apesi ba mindele po batonga Gombe po batonga ma campagne po batonga limité na zaki zamba mfuate sika bana ko lokota ba mbinzo ngakutu na lia ba mbinzo na esike koma fikini fikini on esike komi fikini donc so ba mbinzo ko kende ba côté kuna oui oyoki lemba batonga ngona misu nanga na zo monde ba otonga lemba cité salongo bilanga koko nanga quand Mobutu o bazo benga lelo komi soki kankabila bilanga koko nanga biso bato liboso to koti na matiti na quartier nunga limako 9 barde tina ba quartier kunda wana biso bato liboso na ba quartier ba mindele basalaki siko na bambula nini wana na bambula nini wana ba avant indépendant ko kuta biso avant indépendant omoni mais fumu na kati pe ba investigation li solo moko pe boye peuple moko mukuse bazala ou bien mukuse mais babane ko benga biso ba mikuse te donc babane ko benga génération ba tunyo surtout o bakimaka na Egypte o ba ko tonga mbanza Congo oyoki génération atango tongi mbanza Congo ba otango nani dekokao ayeko panza mbanza Congo po mutali bosa panza ki mbanza Congo tango ba na conférence de Berlin dekokao ezaki Stanley te ezaki Livingston te ezaki nani Leopold te ezaki dekokao nde mutu autaki na conférence de Berlin ayeko panza mbanza Congo tango panzi mbanza Congo po ebaki niki bato bakimaki na Egypte balandaki nini fleuve Nil ke bayeko tonga mbanza Congo ba sage wana eki ba savant wana o bakimaka kuna yango na tango basalisi conférence de Berlin dekokao aya panzi mbanza Congo bato baki na mbanza Congo bakimi ba mususu bayeko se retrouver na mboka ya sika vivi o leto komo benga boma ndeko ya siko ya Stanley na Livingston nde bayeko bandela siko a partir ya vivi nde bakutaki bato de Stanley ya zo banini ke ye mutu amoni embouchure ya fleuve Congo est-ce yakutaka bato te na embouchure ya fleuve Congo na ya yaki wana akutaka bato place na te siko bato ba banai komona esika wana te sanga wana te siko ya lobini ke yango na pekisaka bini ke te parti oyo ekomi ya ngam na kangi yango nde babengi yango siko République d'Angola yango na bengi yango nini ke Angola omoni biso ya komi nini République démocratique République du Congo mais fumu par là tu comprendre nini que babikolo nyonso eza na kati ya mboka oyo biso nyonso towuta bisika moko na kati ya mbanza Congo c'est ça mais oui so totali bien que makambo so bakomaka na Bible eza makambo esalima awa na Congo awa na Afrique quoi mundele akamati yango abayoli yango na ndenge na ye oyoki mundele akamati yango abayoli yango na ndenge na ye lelo botozomona makambo ezoleka na vraiment ezopesa biso pasi yango tosenge pa papa mokonzi mboka papa Félix bamangomba nyonso ekangama tosenge mangomba nyonso ekangama oyoki pousse ba missionnaire tango bayaki na mboko bayaki na ndenga politique ba missionnaire tu avais raison alors oui nazo ba boye pamba te pour likolo ya loi Jani nazo ba boye likolo makambu frigola mbongo a lobby c'est pena mwana mboka pena peuple congolais kokolo ba makambu ndengo wana yango na lobi ni ke mangomba nzote ifo ekangama foto tikala kana lingomba na biso moko o to bana obenga kintu adiki ya Congo Kimbangi c'était kintu adiki ya Congo na Kimbangi sepe il faut ekangama pamba te bazali associé na batu o ba utaki na Rome na Vatican au monte bakamati bapesi nini kamba comme Nouvelle Jérusalem
balobini ke kimbanga zali envoyé ya Jésus-Christ bakutana kina Jésus-Christ pas nini au moins ça to baboye o ezali statut nanga oyo kina zali chef coutumier pe en même temps naza ngunza bino bangunza boye bango bien lelo muto asengeli ko diriger bangunza fois za chef coutumier poser na mabele po bolinga te bozongisa bato na ndenge ya ba chrétien bazali na banini o bakenda kolia kana bilanga dans le lot ba so s'élever tout ça en étant seulement ngunza ou bien prêtre baso bato na erreur na lobi ezali erreur te omoni ba pasteur ba te akabatu na ndaka nzambi oyoki bato azokufa na nini na nzala ezali lelo oyoki mais soki boye pa nanga chef coutumier na kolakisa bino nini mabele botonga te botia bilanga oza nango o rassembler bato mopesi bango pe sika na pesi bino sika bovanda pe na pesi bino mabele bosala voilà oyoki moye population ezaka yango na moni bato wana ko vivre kala ese tanga kala bato wana ko nosamba nzambe bango babana ko sambela yango wapi bato bayili biso bunzambe ezali banani bamindele bato bayi na bunzambe awa première religion ezalaki ezalaki catholique après catholique yiko panzana bayi ko bimisa nini protestant elongo protestant comme armée d'Israël mangomba misatu wana tango elongo siko mangomba misatu wana indépendance siko mangomba otuzomona mais comment c'est possible que mutoka frigola mbongo papa cardinal yo zali papa cardinal est-ce que vraiment mutoka papa frigola mbongo akiko zala penza monseigneur na kati ya Vatican jamais nani pape à cause de la pape na kati ya Vatican jamais ko salima te et kotikala ko salima musalamu mukolo moko te que papa frigola mbongo akoma pape na kati ya Vatican mais comment siko ke awa na kati ya mboka na biso ezo bimisa mobulu nini ke bato ba yo sala na kati ya mabeli na biso na kati ya mboka na biso ngati zo senga nini ke to senge papa mkonza mboka te ezali kaka pona yo moko te pona bino nyonso tu bato ba sala na l'état bo pesa biso 3e chambre biso ba chef coutumier pour vous diriger beaucoup pendant 62 ans et là comme vous savez les élites peuple les okufa na nzala peuple les mona pasi bino vous savez kaka pona mbongo na bino mais il fallait beaucoup kamata siko bukonzi bozo ça bukonzi na maboko na biso tango vous savez qui constitution o bozo lobela oyo ba article bozo tanga na constitution mais botanga pa article 207 botanga article 207 ozo ba le pouvoir coutumier est reconnu par rapport à quoi. Et c'est bien ce que les politiciens vous reconnaître les biso. Beaucoup ko boto la biso mabeli na biso. Beaucoup ko teka biso mabeli na biso. Bino l'état vous diriger mabeli na 20%. Biso ba chef coutumier to diriger mabeli na 80%. Ali ngana siko bokamati siko ba chef coutumier lukuta botiti bango pona ko amburie bo seli bo misi montage moko ba chef de groupement. Un chef de groupement n'est pas un chef coutumier. Azana mabeli aza ko gérer te pas azana administration à l'état. Bâti comme porte-parole ba chef coutumier. Vraiment na pesi ba chef ni soto ba chef yeso na pesi bino mbote tika nzambe bakoko abati la bino et pas imbuta chike vaza na pesi yo mbote chike va simbidila telemena kaka esika wana ozali oyo kipona kozala ngunza faut la chef coutumier soko za chef coutumier te okozala ngunza te batata na bino bano bokomi bangunza sikoyo bana ya mbuta masambukidi oyoki bakanganywa na sotoko boya binote mais boye ba ke boza ba chef coutumier te bovana mabele ya bato oyoki l'église bino zo tonga boyo tonga na mabele ya banani bosomba ka mabele ne pas banani et pas na biso ba chef coutumier n'est pas à l'état siko koma bino bokomo ba ke bino bangunza boleki biso ba chef coutumier et c'est tango nzamba saki mukilasa ki ndaka nzamba te mais nzamba sali mabele akamati ya pesinga ngai chef coutumier na kengela ka mabele wana oyoki alors bino bangunza boye ba ngo bien nike lingomba oyo monike muto afungo lingomba bangunza wana azali mfumu il faut landango potango nzamba seki mukila seki apeseki mabele pa na biso ba mfumu biso te mabena malamu oyo bombama mais quand même ba prêtre il faut bazala bango pe ba rappeler ya ba mfumu kasi makamna to ba bino yango te omoni ngai mfumu na kolinga te yo muto bela oyoki oyo kimbirikiti mutoto wa manyema omoni côté ya ba Kongo to na kibindi nkuyu kibiniku ina ba Kongo mais azali ne pe kuna yakati andako mais aboyi na eko bima aboyi obima azali kula yakati andako kibiniku ta bandimi po botiaki tembe batamanya ba ndenge nini bali ba mona yango na ye wana kimbiniku tu yo wana bande wa maniema nyonso kimbiniku ye wana baki na bosa ba mo mais est-ce que elongi oyo omoni bato atango akala ba photo ezalaka te oyoki siko mutu ekozana bato so atomona makambu yo salaka siko bazana besoin ko sala nini po ba rappela ka makambu na yo wana bakamati basaeli yo boye donc oyo ezelongi na ye oui
ndenge azalaki yeyo donc bato so baluka kimbirikiti yeyo oyoki omoni neti oyo sikoyo ozomona oyo oyo ezali mpungwa makuku matatu malamba Congo oyoki Angola Kisasa Brazza oyoki makuku matatu mpungwa makuku matatu angana omoni vrai chef il faut na lunga na hotela lunga na biso yango oyo lunga na biso yango evanda kalikolo ya mpungu lunga na biso yango o bamfumu batika lunga wana yango oyo oyoki naza kolobela papa Christian Yuya oyoki na sepelaki malamu makambo kene kosala na oyo keneki na suki na mboka nino na kuna oyo keneki kobimisa nani papa oyo alobaki kazali kiungu boke komona ke kiungu azali chef coutumier te ndenge pe okena na plateau de bateke obimisi mutu a parvenir ko diriger ba chef coutumier pe balebiso mbongo nga balianga 2200 mbongo balianga pona commission d'arbitrage en salima mbala 4 tezo pesa 300 na batu mais siko bakata makambo ngo te batikali kokata makambo nazolo bila mpungu bakata makambo ngo te oyoki nazolo babo il faut ça la action nazo bano il faut ça la action oyoki kamata giki nzonzi azali chef de groupement te na funda ke poni ke to tele mangana to samba mfumu David Matadi Kibala oyoki yo zali président teke umbu oyoki mozo sala le côté ba conflit aussi la te tela siko ba vérité zo bimasiko yo bato baza ba chef te na baza na mboka te bangona baza ba secrétaire na yo ba adjoint na yo siko adjoint na yo bakangi azali chef te na ministère chef de groupement pe l'état yebi bazo fute pe mbongo pa lebiso mbongo oya makambu ya commission ngalu kalambangi mutu nazoloba na David Matadi Kibala omoni makambino bozo sala bosangisi teke umbu mais ndenge ni trouble za na bandu bozoloba ngote ndenge ni trouble bandu nubozo lingolo bilango te bosangisi kaka teke umbu siko teke umbu wana botia ona ndeni oyo fiche individuel omoni makamna yo la sabino oyoki tala oyo kama omoni tala ndengeza kama kama ndesusu donc na kotuna leki na ngabala na photo na kuna asima mekana kolobewe le kombo na ngonini eloko ezaka bandonge obenga kango nini oya ba formite kisama omoni siko soki na zate pouvoir ngo kotika na biloko ngo ndenge nini donc lelo za le seul so détenir ba rebelle oyo kisama oyo kombo pona ko kombo la mabe oyoki oyo zali kombo pona ko kombo la mabe fumu meli kama msusu peli kamba contact na yo omoni dele na kwebisa makamba contact na ngasima na boyi bongo na lobini soki mutazana na posa na ngai akoko be nga bibenga bengate oyoki nga zali mfumu nazali nganga te nazali mfumu oyoki nayebi bunganga nayebi kindoki nayebi nyosa par kaka magie eloko nayebi te ekipona kana inspiration bakoko nanga bazaka na monde invisible nzambe bazaka wapi na monde invisible ekasi nzambe venda kisi mona bakoko nanga nyoso yebi yango nyaza na pouvoir ancestral na nzoto nanga je suis un chef neza koloba ngo naza koloba nini ke papa ministre de l'intérieur giki nzonzo bino botie chef de groupement azali chef de groupement te oyoki aza na mabele wate baza bantandu baza bato ya kasangulu Munsendi Dimasa Rima oyo azoteka mabele nanga akamati apesi yango kombo ya Kinkosi bino monsieur le bourgmestre la commune ya Mongafula meka kolandanga benganga oyoki baza koamburie yo bato tu baza na bureau na yo baza bato ya Lukuta Kinkosi eza na Congo central eza na Madimba Kinkosi 1 Kinkosi 2 Kinkosi Luila eza na Madimba mais à partir ya tango Kinzonzi azalaki chef de groupement pas avec député provincial nda kamata ka banayi ko tia ba chef Lukuta na ndenge na ye oyoki awa na kati ya mabele na kati ya mboka na to na 4 chefs Munsendi Dimasa Rima abimaka chef awa selon ndenge bango bapesela ye mikanda Giki Nzonzi azobima chef awa $1000 ntsasa azali awa na mabele nanga famille ya Emily Makabi na kokamwa vraiment ministre de l'intérieur nakokamwa meka kosesa recensement ba chef coutumier omoni oyo kan yango kimpalampala bana otambwa nango na uti koyoka ke mwana ya kimpalampala papi kimpalampala auta iko kufa ba iko kunda ye awa
oyoki yo kamati biso ba koko na yo biso ba papa na yo obwa kisi biso oyoki oye ko senga nga mikanda kamati mikanda ya pesi yo mikanda na kanse ko zo ko sama makambo na biso nso kokota makambo ba miyibi omoni siko ndenge memeli yo mabele liaka omoni ndenge memi yo siko bato bozo ke noteka na bango shaniki na mikanda nini nga pesi ko mikanda poko noteka mabele wana ya shaniki siko bosisi mabele nso tukuna ya shaniki na koteka siko ndenge nini vraiment ministre ya urbanisme bino atozo bimisa mikanda ministre urbanisme, ministre affaires foncières, bino to sa organisation à côté kabamboka oyo. Ezali bino. Désolé ba chef coutumier tout ça. Te ba chef coutumier te. Bazo sala ba fraude na ba famille. Na lobi ba mikana ba certificat d'enregistrement zo me pas banani. Eza na kombo nini? Certificat d'enregistrement eza na kombo nini? Kombo ba ya l'état. Ba condition ndes contrat eza na kombo anani. Ya l'état tu mtasi na contrat na conservateur. Non, chef coutumier eza na kati ya mboka na ye. Akosela acte de section la kiso ke vanda wana oyoki sika moni bato comme belé place na osanya ke pas l'état bato bazo coopérer ndena ba mikonzi msusu ngana zo komela bino ba konzi affaires foncières na komeli bino mbalaboni oyoki na komeli bino mbalaboni bon omoni awa tozoloba awa oyoki na telecom awa telecom zamba telecom za mabele nanga ngai munalingaki mabele na place ne buka na metanki sekedi ati bukonzi yango na ndimaka salisa ngo bongo mais ba chef kutimia lukutaka basani ni baki ko sala cérémonie wana na libulu wana wanzele libulu mataki tina kan wana omoni nazo ba vérité bino linga mutalo baka vérité te omoni mabele wana ya telecom bakamata ki bakati mabele na biso batupesi yango batu batonga yango bisika babaki batonga ba wenze batonga ba hôpital batu bakomi donc ministre affaires foncières na ministre urbanisme na conservateur baza ko teka ba place wana awa nazolo ba boesiko 5 hectares moko ezali awa na telecom bazo be yanga siko batu moko bo bavanda wana soi disant lelo balingi bateka yango lelo to kwato balingi bateka yango yango na yebisi de na informer de bino bakonzi kito linga teke nini ke chaque tanga kake to banda koloba omoni ke ngaza na biloko nanga ngaza na biloko nanga na zolo baboye mabele ko zala malamu te omoni o ezali pe royal bepo ezami balé tilingi na liting oya muke yango nezaka na masina et pas ya chef ngangwele tati ya yo bambote na yango wana oyoki et peu yango yo naza ko senga na ministère la culture et art oyoki mais biloko bo yango ekoki ko tia na musée national oyoki to ba mindele ba ya ko tala kango poso yo kana kimpwanzo ko mona ngo kasabu basima ngo na kimpwanza boy kasi to kana ko tala pa bakunda kasabu soki po ezali et po yango ya kina nzadi ankisi mais et pour rappeler batunango ekozala nango mais comment je suis un roi soki muto ayibi yango neti na ninga asali na ninga mayo ya koyiba et papa journaliste na seki omoni lelo yo boye mutuni mutakomi ko bimbaka alobi azali sa majesté bakomi ka kombo elengi ya sa majesté mutuni mutu mais sa majesté ezali nani faut en passation ya bakoko na yo koko na yo nani azala ki roi awe zaika na roi moko roi du Congo Nasi Empire oyoki batutu baki na se empire baki banani bakapita ba chef ozoka mais roi azali kaka roi moko roi zingankuvu koko nanga omoni ba bepo tu yango roi na tika oyoki epe basala ke change yango yo oyoki roi zingankuvu so kena okomona kasabu basimbango mbele aluya lutala yango omoni bukonzi pouvoir omoni pouvoir yango yo omoni pouvoir yango yo oyoki yo chef il faut zakana bilemba bakoko na yo soko za na lembo to zali chef te mais mebele azaka na mukanda siko kasi l'état te l'état voilà on comprend vraiment na l'état comment ko pesa batu bukonzi oyoki bourgmestre comment ko taba chef coutumier na ye gouverneur comment ko taba chef coutumier na ye ministre de l'intérieur comment ko taba chef coutumier na ye ezo pesa passe na mboka ozoka siko mboka ezo kota nini mubulu oyoki naza ko senge pa bino bangunza to mema ordre oyoki bokota kimia na kati ya mboka puze poni ke omoni biato komisiki bangunza soki mine boye botala ngandingi na za kasi ngapi na za ngunza ngai yo na bilamba na ngai yo na za mfumu bilembo ki mfumu na ngai yango na lati kasi na za ngunza na za ngunza
kasi bilama na ngona ya kingunza nanga matondo fumu fanda non tokota siko ba si jango makambo ya o ba ndeko batuna ki mwa mingi likambo yango na tina nini vraiment to pemisi non mo mokie le temps que fumu a soufflé bandeko bolanda biso belègre pourquoi pas Karine Kimambalo une très belle dame ozolanda biso makambo za koningisa ye mutu sika zwami to moni Enrico Kokoriko isika wa pa zwami fungola masolo mutu na minutes oyo baza kolanda biso pourquoi pas maraville ya topesi ba grande salutation bipisika wa pilozali ozali ozolanda biso bandeko balingi baleka vraiment na haut-parleur kuna na Luanda beaucoup qui déjà contacter kuna boleka beaucoup pe c'est la ndenge ça la toujours tout moni papa na biso papa sunda zolanda makambo très attentivement na mama isika ba zomi topesi vraiment ba mote belé tout moni ndeko topé tata moi si ya bana neli mokela toujours opesa ba mote belé ya nzongo sans oublier Rolanda maman bibi chez nous ba Goudonze maman Bossem et Lengi ils allaient toujours dans les solos tout petit peu ba mote belaza Rolanda Fumu première question d'abord ozo bomba rapé cercueil pepo na po ba découper bangisa ki bango cercueil ezo la kisara nini Fumu bien omoni mutu yogi azakana ndaku basali ndako mungu atali kelele kutu azakana munoko na saka nini alala kakuna bongo yo mutu yo mutu nzamba asala omoni tanga bakoko na biso tanga kala so bani bakunda yo bakamata etoko bambalo etoko basani bakundio oyoki siko mundele mutasali nini aye na cercueil ozo comprendre mundele mutaye ko laksa biso nini cercueil on disait le komoko disko nini c'est le komoko ya mabete pona ko bloquer esprit ya mutu cercueil ozoka cercueil za pona ko bloquer esprit ya mutu bakoko na biso bakoma sans cercueil siki bakoti na kata ndako bakangi ndako ko fungwa oko malibanda fo mutu azana libanda fungola oti yo siki ko fungwa kasi poni botuni se kuruzi ya kana sinya nini ya fungola kasi poni kasi batia ngona mutu ya cercueil so bakoma kana likola kuruzi nini RIP elingo lo banini retour interdit au pays nde ba yebisa biso kasi yango na titango basi batio na cercueil oyoki bakamati basinga basalini bakangi to bakamati basete basalini babeti bakamati siko fungola na kuruzi bati likola mutu na yo oyoki babi ko zonga suna mukilité ko sani donc mindele tant ba memel biso le kwana pour que biso to zonga kali susute donc poni ni pona ko embrier situation ya banoa ozoka puze ezana mutu moko te oyo amona nzambe oyoki ezana mutu moko amona nzambe te omoni selon bino ndenge bozolo ba na bible na bino ndenge bolobi nike Yesu mwana nzambe ozomona mais siko donc monika ata ye moko Yesu tango ba yuda bakanga ke bandeko na ye tango bakamate po ba boma ye tango bana ko beta ye Yesu atikale ko mona nzambe te oyoki mais tango babaki na kuruza leki na kombo nani komba koko na Eli Yesu azali descendant ya Abraham bakoko ne ba roi David bakoko ne ba roi Salomon ozomona ndenge moko pe lokola biso de bakoko ne ba yaki ba chef coutumier na bamboka na bango bango kutu bazana 12 tribus mais beto na 449 tribus si qu'on a 12 tribus si qu'on a biso bata 449 tribus banani batu nzambe basala biso ozomona mais siko tala na donc tozobenga kaka nzambe po bamindiri batu alakisi biso kombo ngo pusi bakoko na so no benga nzambe ampungu bamuso babana obenga nzakomba nzambe zalaka te oki kombo ya nzambe zalaki te kombo ya nzambe zalaki te nani ayebiki oyo akutanaki na nzambe ayebiseke ngai kombo na nga nzambe nani siko tali kombo ko mususu balobaka o nzambe soki bazomona nzambe bazobanga omoni sa bongo te chaque tribu eza na chef nango chef coutumier azali pasteur te mais ba chef coutumier bazali ti sikoyo oyoki na chaque tribu siko ba chef wana siko ndenge botaki bana na bango bayi kokuta siko éducation ni ba chef wana bazoyebisa bango kombo ya nzambe na minoko oyo bango bayebeli ozoka donc baluba bayebi bazobenge vidi mukulu maweja ozoka na bokoko na bango ozoka bakongo bazobenge nzambe ampungu mpungu tulendo na bokoko na bango oyoki bamongo bazobenge nzakomba na bokoko na bango oyoki bamusu bazobenge baswahili bazobenge mungu baba na bokoko na bango nzambe ezalaka te nzambe ezalaki te
nani ayebisaki yo ke me bamisusu babini ke ezalaki ntango bazokanga bato na ndenge esclavagisme nde bato babaka nzai bebele sopo bamindele bayeba te eyaki langage moko mama kimpavita moto abandaki koloba yango nzai bebele so bakangi bango batuni bango nzai bebele elingi oloba nini babi o te moto bino bozolakisa biso ke te banokanga miso tosambelaka na kombo na ye nde bato baye baminde bakanisi ke bazoloba nzambe nzai bebele siko wana nzai bebele do mokili ebebi ndenge bamindele bayaki na colonisation ekobeta bato bafimbu kokata bato maboko likola bakauchi likola biloko na biso moko nde bakota bakongo babandaki koloba ndenge babandaki komemisa bango bamachandise wana bashario wana oyo bamindele babandaki koya na yango babiloko na bango nde bango zoreklame ke nzai bebele siko ndenge mindele babandaki koyoka nzai bebele elingi oloba nini nzambe oyo bino ozoloba wana nzambe donc tomemamo kaka na nzambe neti mundele uta na modele puisque omoni ke neti tolobi nini ke de kombo moko éventer kaka bongo voilà mundele oyoki mundele oyoki modèle tozotanga mabe bato ya bandundu ntango wana ya nani chef oyo nani kuku mpemba moto abimisi kombo ya mindele libota ya bapauvre papa kinzenga tika molimo neza na kimia po ntango mulele azalaki mulele bakanga mundele bakamata mundele bakata ye nde esika kombo ya kamundele ebimela balia mundele mboka mobimba balie mundele administrateur ya mundele aliango yana bakamba bashikote ya kokolonize bato bakangi ye bakati ye ndamu soki osuni nkiludiri yazongisi kamundele si mundele ya mundele kamundele si lelo petika etikala kombo ya kamundele tu vois bato pe babanga nzambe bazolenga ozomona siko omoni ke bachef wana bachef oyo nzambe asalaka wana bachef coutumier wana na batribi wana ozoka ntango sikoyo bamindele baye na colonisation roi zingakuva azalaki chef coutumier oyoki aperdre sikoyo connaissance wana likolo ya nini ya bamungu wana bamiroire mwana ye ake kozwa bateme balongoli ye kombo ya alfonso ya nani ya mvemba zinga bapesi ye kombo ya nani alfonso premier omoni aparti ya wana deja omoni dake tozalaki deja domine pouvoir na biso esalaki nini ekitaki omoni nzambe alingaki teke donc race noire etikala kaka bongo omoni ndenge ye moko nzambe akamataki ndenge atindaki mpe yesu na mabeli na bango omoni ke toloba nanu na moïse na yesu nani mokolo moïse mokolo ya yesu moïse kuta akamati abimisi bana ya israele na bowumbu na kati ya egypte ya congo bokoma koloba nini ke baisraélien bino bokoma kotanga makambo ya baisraélien or ke fale botangaka makambo ya mikanda ya egypte mpo bino bozali banani boza baégyptien africain nyonso tukomoni nani égyptien bino bokoma na bino baisraélien mais kaka le meme na bible elobi nini ke yesu afingi baafricain alobi na bango nini biloko ya bana ya israele nakopesa bambwa te bambwa yango sikoyo banani bango bana na bato biso bambwa yesu abi ke biloko ya bana ya israele nakopesa yango bambwa te sikoyo bambwa yango banani biso baafricain mais lelo bapaster ya baafricain bozwa kotalisa bato abakisi susu ke ye aye na mopanga aye mpona kosangisa te aye mpona nini mpona kokabola mais fumu place moko point moko eza ba vérité mosusu ni kofongola biso te talisa nanu biso to banomona bakoko na biso bazokunda bango mobimba toyebaki likambo te ya kotia formol ya kopasola libumu ya kobimisa biloko ya cercueil ndenge par exemple bandaki wana mokangi yango nazongiso nanu wana nanu kasi kimundele ezaki mpona nini kimundele bino boyandidi classe ya kimundele kolia ya kimundele kolata ya kimundele makambo ekomi ya kimundele morgue peut être façon de ça la rappeler kasi yango na tena morgue siko mundele aza na besoin ke yo yaka lisusu na mokili oyo te yango balongola biso biloko na kati oui mundele aza na posa ke ya kovanda awa na Congo mo ndenge bamindele basali ndenge Egypte koma roi tukano alaki nani noir omoni mais lelo siko kena Egypte kono kuta banani bamindele oyoki yango na moni ke nzambe na kanda wana ndenge bamindele bafunde biso mpe ya nzambe babinike tokangaki bakoko na bango na bowumbu ya 400 ans bango mpe yango na mpe omonike bazolinga bakanga biso na bowumbu ya 600 ans yango na omonike baza kocontamine bino baza kolakisa bino éducation ya bango kotanga oyo ya bango moni lelo bakamati basali tableau badesine tableau na couleur nini noir yo siko bazobenga yo nani noir siko oyo ezopesa motu mayele balakisa ngo na nini na pembe oyoki siko bakamati cré batia yango nini pembe ndenge olingi ozozwa mundele mayele epa nani epa mundele oyoki
donc yo mutu mwindu oza na kaboshi te na mutu na yo oza na eloko moko te donc makambo tu fo mundela sa nini aya kolakisa yango mundu komi kolata na batombola te yango msuba lo ba chinois eleki kasi yango komi kolata na batombola oke kosomba kaleso mundela ya tombolo kama toleti obeta mundela na kufaka na diare fumu kasi sikoyo kama ti kaleso no lati yopo kufa nani na diare kaka diare wana eleka na kaleso mundela na kina maladi ya mpese ya mboka na bango siko senglo mundela na bana kolata yo sombi yango yopo kozwa nini maladi ya mpese na mundele wana ti kasi omoni kaka bino ba politicien bozo kamata biloko yeko boma biso africain bozo sani bozo ila biso ngo ponike bokota na bino na groupe ba commerçant oyoki ba cuisse de poulet yo oyeba mbula boni sala siko cuisse ngo poni nzaka makolomi balete gauche na droite te ezaka likolomo kaka ya gauche siko likolomo susu ya droite kendeke wapi o nyoso yaka la ba chambre froide to mona ezaka à gauche mais ka kotala somba ta 10 carton fungola ngo mona ka likolo kaka ya gauche likolomo susu ezalaka te ba bisa biso non siko likolomo susu ezalaka wapi mikolo na zo mona komi na ba bisuka ba dendo moko ya mike mikongo ba dendo ya mike boye siko mukongo ya soso ya dendo za muke boye ozo mona siko mbisi nyango ya poisson de mer o mbisi en ebale tozana ba mbolokoso tozana malangwa tozana ba piki ba sorte mbisi be mabundu mezaka na ba seri nango mais siko poisson de mer otoliaka esila kate mikolo tu ezala kaka yango kaka siko na mai wana epa ba pêche kango esila kate omoni yango tozo ba bino nini ke te biso ba mfumba te bi secret ya mabele tebi secret ya kolia tebi secret ya mai lokola ngana déjà 4 éléments planétaires mai mupepe moto mabele oyoki metezo kama ndenge nini l'état to senga papa mukonza mboka longola lo bakajika naza ko senga bino bo changer constitution pour constitution eza makambo mabe oyoki yango ezo bimisabisho na nini na sekipe ya makambo Kagame alobi na seki makambo Kagame alobi to yela ngo prochainement un fumu poto yeba pelika d'abord bisona bango tozaka bandeko mabele zalaka nyoso ka esika moko to pe na par rapport à lelo banani bazu mabela baninga to yeba ngo pe prochainement mais fumu to komi pe na suka parce que TV zali ngonga motuna moko na ngaki na tuna poto silsa yango na yela ki yo vraiment mingi bandeko basenga ki o meka pe ko pesa pe yo makanisi to moni pe bandeko Équateur babimi bandeko pe ya kitawala sali révélation moko na plateau na ngai we ningisi mokili balobi que Kimbangu azali mongo fumu balobi que soki Kimbangu abota monango soki Kimbangu réellement abota mona vraiment oyo aza makila na ye atombola mosapi soki pe que atomboli mosapi apesa papa ya Kimbangu nani mama ya Kimbangu nani fumu yebisa biso ezalaka eza inconnu azape azamokon azamongo ngo bi azape muta Congo central to wapi fumu pesa biso toyepa na yo to sompe boanya ya nona biso poto ko kampoka bwana na yebisa ki yo mbala liboso na émission to sala ki na yebisa ko nike Kimbangu ekolo na ye eyebani te omoni nguya ya Nzambe oyoki nguya ya Nzambe soki se lati yo pona ko sala likamo soki Nzambe asa atindi asanini atindi yo kaka omoni ba Moïse bazalaki ba Jacob bazalaki ba Abraham bazalaki mais ba kombo na bango yebana te oyoki ba kombo na bango yebana te mais orkeke omoni bato wana nyoso tu wana bana ko compter bango na compte nani ya Abraham oyoki donc ba descendant ya nani ya Abraham oyoki mais si on a bana wana nyoso tu moyen muta ko succéder pouvoir ya Abraham ezalaki te ezalaki le premier chef coutumier oyo mboka na bango siko lokola pouvoir na bango ezalaki matriarcat ozoka nde bamonaki sikoyo bana nyonso to Abraham abotaki bango tuka bana mibali na bana mibali ba groupe ba David wana banani bango nyonso tu sikoyo lokola mwana moko ya David ayiko bota mwana moko ya mwasi oyoki Maria oyoki donc déjà essayer bana ki soki Maria ameki ko bota mwana mobali akozala nani akozala roi mais ata bino ba passer bota na malamu na likolo ya kuruza Yesu to na ba Bible bakomaka nani roi des Juifs siko lingolo banini pourquoi connaît kazalaki roi Salomon kokone roi David ndenge moko po moni likambo to balikambo Kimbangu nanu Kimbangu abota mite ya komba Kimbangu esaka nini ezalaka déjà donc ezaki des esprits moko boye oyoki babenga ngo kembo ya nzenza oyoki bon omoni siko pona fungola bino vérité omoni ke
esprit etikalaka toujours nini esprit corps pesa nini corps oyoki nzambe ye moko ndenge asalaka mutu mpo mutu azala na mokili ndenge akamataka esprit asaka nini atia na kati ya mutu me omoni ke banda nzambe asala mutu ti lelo obo bato basaka nini bakufaka tozosila te mpo na nini ozoka mpo deja nzambe esi asala makambo nyonso tu deja si abongisa yango do tozosaka nini rotation mais ye papa na ye nani mama na ye nani kasi papa ya kimbangu mutu ayebi ye aza te mama ya kimbangu mutu ayebi ye aza te epai kimbangu auta epai eyeuta eyebani te ozo comprendre bon mais au moins soki aye kose retrouver soki aye kose retrouver awa na kisasa ozoka mpuni ke a partir ya ntango abandaki kovanda esika moko na bakoko na nga na kimpalampala kimbango aza mwana moke batangi classe moko na banoko na nga ebongo kamba siko na nkamba ake kokende ntango abandaki kosala na hb na kompagnie mbila donc kimbango ke kamba na kimkolo oui mais comment makambo bango balobaka wana bakomona balobaka wana ya kimbangu wana bango babandaki komona wana ezalaki esprit ezalaki na kombo ya mutu te que non abotami na nkamba bamoni kokola na ye tout ça tika makambo wana kasi ndenge nini sikoyo bamongo balobi ke aza mutu ambandaka donc ça dit que molimo wana ezobima pio ebele mais bakangi kimbangu na boloko na Elisabethville bazomona ye partout c'est dit lisolo ebetama net ba simplifier kimbangu babimise lokola ndenge yango telobi nike bakimbangi c'est botika koloba nike kimbangu azali envoyé ya Jésus Christ kimbangu azali envoyé ya Dieu ndenge nzambe atindaki Yesu na mokili pona maboko na mabeli na bango kuna pona kobundia mabeli na bango oyoki est-ce que Yesu ali bakelo kwa nani asalaki nini Yesu akutanaki na nzambe wapi ozomona mais non azali premier chef coutumier ya mboka na bango oyo abandaki koreklame droit ya bakoko na ye koko ne Salomo sikoyo na Pharaon na Yesu nani mokolo na Pharaon na Yesu nga nalakisi yo mokanda mosusu awa avant 1500 ans ya Jésus Christ déjà bakoko na nga bazalaki awa na mokanda oyo na kati ya mokanda oyo oui ndeko bakoyede biso totanga nanongo pesa biso totanga yango totanga bon omoni mokanda eza mokanda ya kala mokanda oyo mokanda ya 6e primaire mokanda 1960 oza mokanda 1960 premier ba classe bana 1960 bana otanga na première bon voilà totanga awa na moni le premiers habitants bango babenga Zaïre ezali troisième leçon ok les premiers hommes ont fait leur apparition en Afrique il y a des milliers d'années. On a retrouvé au Chaba des ossements et des pierres taillées vieux de 10 000 20 000 ans. Ces hommes qui utilisaient la pierre comme arme et outil n'ont découvert l'usage des fers que beaucoup plus tard, 500 ans avant Jésus-Christ. Donc moto muindo a l'apparition. Azala qu'avant 500 ans Jésus-Christ azala. Wana kutu mwana. Aye kutu koluka koko na ye awa. Koko ne mfuma futa. Bazo supposé kutu bazo ebate. 20 000 ans, 10 000 ans. Omoni po ba place muso ezali wana. Ozomona. Mais quand on a na ces places mais balobi bien awa, les pygmées sont les plus anciens habitants d'Isaïr. C'est-à-dire que ba Congo biso nyo sotokuta ba pygmées awa. Na lobi pygmées azali moni mundele pona kokosa batu a changer biso siko nature na biso. Ozo comprendre. Oyoki tala ba égyptien ndenge bazalaki. Oyoki bazaki milai, bazaki mikusete. Ozoka. Kasi ozomona kibindiku wana ndenge bazalaka nini? Mikusete. Bato mystique bazaka ndeni mikuse kasi ba pic mais donc moni que première génération oyo utaki na Égypte tango etongi mbanza Congo tango ba panzi mbanza Congo oyoki bato na basali nini ba déclencher oyoka groupe ya bato ba utaka na Égypte na ba savant wana ba bandai ko ya wana mikuse wana do ba mikuse wana siko bango ande batikala sikoyo na kati ya forêt équatoriale tino moni siko mundela yo linga nini ke ba kati ya forêt équatoriale ni sote sila pour ba trouver donc besuri wana fumu parla to lobanini que bande ko pe équateur ma rampe bazo lo bapé to moni ke sape na mtina mingi ça dit que na forêt équatoriale pouvoir eza makasi koleka ba place miso lelo bato ndiko bakanisaka mais avant kimbango azala nanu bambombi wanda bazalaki ba mama yani pa bazalaki bato mystique makasi ba yani pa bazalaki ko avant kimbango yali pa kuta kana komela mai na likasa mongo ti lelo likasa wana ezali ekawukakate bongo soto basiko bakimbango bakina ba machu 100 bazaki na basima on tokutu ba papa mpadi tomoni ba papa mpadi awa
et bongo ce que tu le basiko nini bango nde bato matisi kombo ya kimbangu ngenge ozoka bango bakimbangise bagangenda mais or que makambango yango te donc ba mystique basé belé na mboka oui kimbangu n'est pas un chef coutumier moi je suis un chef coutumier mboka bakimbangu ezali wapi ezali kombo ko lo balilo kombo na kimbangu oui ok comprends bien pourquoi tu na yeba kiteke ko ya j'ai mission na kosala sima na kola sabango plan oyo kimbangu na caché ya kimbangu azaki kotambwa nango na boloko azalaki plan de guerre nango vous avez que pour inviter li solo pe café la pe oyebi na yebe café la ko ngana zaki ne café la bongo na série ya Mobutu na nga zaki ne café la au côté pe marabwana na côté ne café la ko Mobutu atinga ne café la donc confirmer biso que Équateur eza na mystique ya makasi fumu Équateur eza na mystique eza ebombi zamba moko boyo ozokipe deuxième forêt na kati ya monde mobimba à part Amazonie ce ko bandi ko balobaka ke Congo central ndeza na pouvoir nyonso ya makasi fumu mais na bien chaîne de montagne bandeli wapi mundela komelaka wapi Congo central akasi bato bakimaka na Egypte bakomelaka wapi liboso na mbanza Congo ezali wapi na Congo central kasi nyonso to na Congo central na onu tuti Gabon Congo central kasi mundele mutai kokabula biso voilà lelo boye soke na mbanza ngungu bakoyi soki bandibu bazala kuna soki na biso ki mundi baza mungalo kondima voilà tokomina suka fumo pesi biso posa to pesi kaka bagunza tumbo tena ba muta chikeva simbidila pe na yo pe journaliste tika ko yo zela boye nzamba bakiso ebele vraiment tout ça la musala makasi fumo mais boye bisaka batu kozala ngunza ezalo kwa mutu baza ko apprendre ko prendre mais mutu aza ko prendre za nani il faut azala mfumu po mfumu mutu nzambe ayebiye à part mfumu mutu muso nzamba yebi azate pour mfumu nzamba la kisi o ba ko benga ngo nzete avocat donc yende représenter ya nzambe oui na kati ya mukili yesu mona ngunza za na mabele to mona ngunza za na mboka ngunza ko ne pas chef coutumier ke pesa nga mabele chef coutumier kamati ya pesa mabele aba ko sanga na bandeko allez chef coutumier libitala ngoni parti wana kuna ko za na batebele kendo kata kuna ndenge koko na biso Kimpe apesaki mangongele mabele na badara mais faut parler moi mutu na mapoto si ça na yo pe mais façon na yo ya traiter na bino ba mfumu ndenge nini ezaki que maladie msusu tam so pa bangunza baza limité mais ba komi pa mfumu tam so lobika maloba pe bon mutabiki bon na opesa kwa exemple muke omoni tangu bakangaki Joseph tangu babumbaki na kati ya Egypte tangu pharaon lotaki ndo atindaki nani atinaki batu na ete ebo luka mutu moko bwasa nini alimbwelanga ndoto oyo nde Joseph ayebiseke nikete nazomona ndoto wana loti ekozala bangombe sambono za na mafuta bangombe musu bakokonda tele ekozala bobo fo bomba provision omoni mais ya azaki nani azaki mfumu oyoki mfumu azaka na banganga na ye oyoki mfumu azaka na bana ne ya bandumba mfumu azaka na bana ne ya miyibi bo batinyo tu bavanda na mabele ya nani ya mfumu oyoki lokola ndenge koko mbala vandi awa azali nganga buka azali mfumu na Congo central mais soka zako se retrouver ana kisa papa na bango botili bango wapi awa na Kisasa ozomona mais azali nganga buka oyoki soki nazana musala na monike kokinga ite na ko benga yaka oyoki tala boye boye ngaza na banzila otamba tala sala boye te vie wana place sala kana basaka boye te basaka boye po maile basaka nini babakisa kango ozomona mfumu azali mutu moko pona ko encadrer batu de yoza na nyonso fait kasi ozo panza pozo pesa ba tâche na batu fulu voilà yemo na fulu ba biloko malamu mato no fumuli kamba contexte pe balobi ke bande comme susu bando linga ko lika te na boyi na lingi na ngai te na boyi na nga na boyi na posa mbongo ya mutu te aza pe na posa eloko ya mutu te na boyi na nga soki boza na besoin ya kosolisa nga botuna kaka papa mukendi chaque mutu aza na mboka na ye aza na mabele na ye bino ka bozobanga ngai te na kati ya mboka na nga bozosala oyo bino bolingi en tout cas kimia kaka ya nzambe ezala maintenant na kofunda bino pa mama satana po tata nzambe azali mama satana pe asali nini azali ngai te mnalobi bible lobi nike nzambe atindika satana wapi awa na sese yango wapi yango oyo tozali oyoki ngai azali mfumu so nazofunda pa nzambe azoyokelo mawa nakende kofunda pa mama na nga satana
matondo fumu tokomi na suka na au parler boye bezala belé matondo na bambuta nyoso ba compagnie biso mputa mbala pe basaki wana matondo mama Pauline pe balandi biso ebele ba mama na biso na Pélagie Koussa mama Pélagie Koussa mama Pélagie Koussa elle va le bapela kobola raté donc on dit maman grand merci tout le monde ambiance bozola na biso kitoko pour na bande ko moi mingi mantimba pas aller à Outumbanzango tant to façon to solo là bon bozo comprendre un peu batunyo so ba ndenge moko te bozo mona ba o ba rolelaka nata on appelle Sabino que au parleur to yebi ba vrai na ba faux na yebi Sabino na yebi letina bato bino mo bile kaka bokenda ko mibengela bato na bino tout boki ko kutana ma na bino boko mozongela nga mo kende au place bo ba kei ba yebi so mbongo tout ça vraiment pas mukena kati malobatia oso mona libange bote na libende banda yo botama libange boti libende boti mabanga yo mtoza nango kasi yango ngalati yango kasi tela malamu pata msozo mona te ozyo ngwa pina mona kasi bokoko nanga pouvoir bakoko nanga te kasi bandika mona nteme abetaka bato yango te mais bato bazozala li nalobaki batindanga na Rwanda babenga David Matadiki bala na bifima boya tokende Rwanda so boza ba chef coutumier solo so botikala kuna te kasi boya tokende Rwanda ko tokende kanga beto na ye awa vous parlez ce que hôtel c'est parce que bande bele ba question bando tuna kasi yango na lobby bafumo bele baza lukuta donc il y a lukuta yango na zoloba oyoki babenga ba chef coutumier ba giki nzonzi wana basangisa biso tokende siko Rwanda tokende bandundu tokende kaka na mai ndombe oyoki kasi bawumbu bavanda kesika moko na kisasa na banani na batekete siko ndeni siko bateke bayaka bakoma botola bango mabele bino bawumbu bozo tala ba ingran boza ba chef te oyoki boza ba chef te mais partout ba yambaka bango politicien ba yambaka bango kasi bato lukuta te bato lukuta na zoloba yo somona libende boti mabanga yango yo ta libende oyo bandika so sana ko beto dendika okweya oyoki na changer kuteza sur rythme bandikate et comme si ko rythme mabumi matondo na makala konki tokomi na suka grand merci Nelom Ngele sazaki na sima caméra accompagné na Rachidi Mawassa topesi mbote na Enoch Mbala bango nyonso ba accompagner ki biso na bande nyonso bolanda biso topesi bino mbote pona lelo to silani pe tokutani au prochain numéro avec toujours le même plaisir bye bye.